sommes Marché Express Bureautique MED en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Pour tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, la diaspora partout, Mbote Bissika Bozali, Naïbi qui vous peut savoir confiance dans la fidélité. Bon, la Rabbi partout parce que vous avez à travers Mbonda Éco le permet à Kabo avoir information sur à temps réel. Mbote Bissika Bozali partout dans Mokili, la diaspora partout, Bandi Bozali la Katia, les États-Unis, la Katia Canada, la Katia Congo Brazzaville, l'Angola, l'Afrique du Sud. Merci la confiance Nabino. Édition à Sikamwe Badi, mais tu vas d'abord remercier les héros d'Alombo, tout le monde là. Il y a la présence, il y a Benjamin Kilunga, la présence, il y a Wilfried Samba, Papa Yaban Ebele, sans oublier l'ingénieur Egrid Mateta, Ouassimi, réalisation, montage et pourquoi pas, on a Christian Montréal, Christian Moucheke. Je sais très bien que Azana Bisso et Longo parce que la tête parce que la plateau on a invité mon message Janaï Mouka. Christian Moukaba à qui directement je dis bonjour et bienvenue dans cette belle émission par excellence. Merci beaucoup Ndeko Alain Dewa, meilleur V na bandeko nyon surtout bazolanda biso, meilleur V na ba Congolo bazali ko souffrir na Kinshasa, meilleur V na ba Congolo bazotambola makolo mikolo. Meilleur V na ba Kinois oyo bakolala pongite bakozela mutuka ya Daniel Bumba oyo acheli bango de 2 heures, ceux qui de 3 heures, ceux qui de heures nini. Donc bakinois tozali censé ya kolala libanda pona kozela mutuka wana tutamboli nango tourisme butu etiki biso na 3 heures parce que l'État ne pense pas à nous. Au lieu l'État bongisa banzela, abongisa transport. Mais l'État, il y a un l'État provincial, l'État va pour attaquer. Le gouverneur provincial inconscient, incompétent, Daniel Bumba Lubaki. Waouh! Parce qu'on aura beaucoup de temps peut-être, mais peut-être prochainement, Daniel Bumba Lubaki, c'est normal. État que Congolais, on doit réfléchir par rapport à Mboka. Mais le Masolo, na Italie, problème, il y a ministère, il y a économie nationale. Vous allez diriger par moi Mboka, Daniel Mkoko Samba. Tous doivent lamentation, plaire, réclamation, le ministère de l'économie. En tout cas, benginga trop. Et derrière, on a quelques voix, ça va pour que vous sentiez comment est-ce que c'est lamenté dans le traitement au du ministère. Mais tu as dit que Daniel Mkoko Samba, c'est une personne aussi, tout le monde qui coupé ça y est, mikanda brevet, tu peux diplôme d'honneur que soit disant que y a des maire ministre parmi les ministres de ça la soumis noir 1 mais surprise quand moi qu'il oyo ba dire ça la kale bazole là on dit d'abord qu'avant la coach moi mboka Christian Moukaba na bien émission tout d'abord un niveau à régiter dans nous attends voice Moukaba ndeko au bati ko lancer un rapport ya traitement au bas subi na kati ya ministère on a économie c'est parti la régie. Oui, message là boy. Toza na secrétaire général, ça fait pratiquement plus de 7 ans ou 8 ans Toza Awa. Parce que imaginez-vous pendant 8 ans au Toza Li Awa, Toza a primé.
vous avez prime T. Vous avez prime T, mais bon, écoute, tout ça là-bas, recensement, tout ça là-bas, contrôle sur le terrain. Le ministre a signé, arrêté, mais bon, il m'a T. Mais bango dans le cabinet, il y a bien. Tout ça, ce qu'on met au loba, au met au tombra, il y a sanctionné. Sanctionné. Bazan, il va le barater. Donc, si tu tombes qui te le batte, rien ne va changer. Il y a aussi une initiative pour l'économie nationale. En tout cas, il y a bien, c'est vraiment une idée louable et qui est le biso na bino to remercier bino pour musala bosa les apona bola mona biso. Papa comment quand ça a 7 ans au sala musala mais ba futa kayo te. De retour sur ce plateau exceptionnel, bon tu vois comment est-ce que Bandeko Bazali Kosela Maté, mon ami Christian Moukaba. Je crois à la fois parce que tu es un solo Italie ministère de l'économie et bah feedback et belé à rapport on a dit que le journal là là vraiment la temps mingité peut-être à 15 à 20 minutes pour bêta dans plus que ça ba élément belé à plateau mais au bima qui dit moins il y a une investigation il y a une réalité il y a un élément sûr et fiable à rapport de ça rapport ni ko peut sur ça ndekodewa au monitant tozali ko défendre population ezalaka sans intérêt. Biso tolingaka mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo biso tolingi bato yo bazali kokamba ezala secrétaire général à ministère de l'économie ezala ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba bakoka koyoka pe ko accompagner réellement le chef de l'État. Qu'est-ce qui se passe réellement dans le ministère oyo? Dans le ministère de l'économie aujourd'hui l'État congolais appelle ça prime au babengaki prime SM prime ya surveillance du marché ezali prime oyo ezalaki ya ba produit oyo ezali o biso to ko soma na marché ezali na 24 milliards de francs congolais prime wana esengaki ba pesa yango ba sali ya secrétariat général ya ministère ya économie mais depuis ndeko Mukoko Samba il y a eu népotisme clientélisme avant Mukoko Samba ou Loria prime wana na bandeli bien ezali prime oyo Mukoko Samba muta histoire prime ya kale ezali prime ya pétrole na koloba pe likamba prime ya pétrole mais depuis Mukoko Samba ye na bandeli koloba walikamba népotisme clientélisme tribalisme à côté ici au sein du secrétariat général ya ministère de l'économie na complicité na ministre de l'économie. Donc, les loyaux, basali ya ministère. Donc, il y a un ministre de l'économie. Basali ya ministère de l'économie. En complicité na secrétaire général. Le secrétaire général au ministère de l'économie. Les loyaux, basali na secrétariat général, baswaka prime wanati. Mais ils ont des syndicats, pourquoi pas réclamer? Syndicat, nako koma likamba syndicat, tika na lo rapidement likolo ya primo. Primo baswaka yangote parce que ministre asala brigade moko boye, batu moko boye, babengi yango konik. Donc bloc na moko boye. Asali structure moko boye sika ezali konika oyo structure wana bakoti ici batu basambelaka na même église dans Mukoko Samba batu ya parti politique na yi. En détriment ya basali ya l'état. En attendant mokonza mboka ko luka batu basala bazwa mosolo ya malonga pour ebikisa ba famille na bango. Donc ba vrai bénéficiaire bazo kotala ta dossier. Ba vrai bénéficiaire o esenga ki bazwa mbongo wana ba bénéficier na yango bazalité. O comment on appelle nazali déjà ko annoncer boko mona tango ba ko kabula biloko yo structure wana ba ko zwa biloko ebele koleka bato bazali na secrétariat général ba biloko ba fin de l'année bato bazali na secrétariat général ya ministère de l'économie. Et longo wana donc traitement des poids des mesures. Donc comportement les alliés la batou passe parce que le lot gens au secrétariat général du ministère de l'économie bazali ko souffrir bakoki ko lobate bakoki ko déclarer te to mona ki vendredi tangu ndeko na biso moko Mabiala Charles azali agent il a été suspendu injustement et pas un secrétaire général pendant 6 mois ça l'a raté. Fonctionnaire à l'État. Pour nanini ayebisaka secrétaire général mbongo na biso oyo ya SM botia yango wapi. Donc kuna mutazala droit ko bisali lobate akwa. Na ministère de l'économie bajan ya secrétariat général bazali na makoki ya kolobate. Soko sala na ministère de l'économie soki olobi a oyo ezali na ba droit na yo
ba suspendre yo. C'est esclavagisme mais ça makuna alors. Donc bato bazali na kati ya ministère économie bazali ko vivre enfer. Na kati ya ministère économie o ezali droit na bango. Mais ministre Mukoko il faut yeba que cet ministère, monsieur le secrétaire général il faut yeba que cet ministère ezali héritage ya ba famille na bango te. Ezali héritage ya papa ya Mukoko te. Ezali héritage ya maman na été. Ezali héritage ya bakoko na été. Ni au moins un secrétaire général ezali héritage ba parents na batike la été. Ezali ministère ya l'état. Ba gens oyo bazali wana bazali ba gens oyo bali ko soutenir bato ba votaki mukonza mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Ba votaki na volonté parce que ils ont vu makanisi oyo yaki na yango ya prime ya makambo ya pétrole oyo ezalaki signé et pas ya mwana mboka Vital Kamerhe. Mais prime wana pe ya pétrole depuis Mukoko ya a stoppa ba futa bango kaka mbala moko Mukoko aya a stoppa prime wana bakoyi ko futa agent ya ministère ya économie yango na lokola biso to ali ba sentinelle biso ne to bundela mokonza mboka biso to lingi ko défendre ko bimisa mokonza mboka mabete Mukoko samba zali redevable devant la population te ni secrétaire général c'est le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo mutazali redevable devant ba fonctionnaire à l'état parce que bazo dépendre de bazali population na ye. Mais aujourd'hui cet comportement oyo basali na ndeko na biso mabiala aye asengi audience officiellement pour akutana secrétaire général ya bisaye au suspendanga makamango suspendanga erumeli bana nanga batanga kalisusu te na la c'était quoi vraiment cause ya suspension mon mboka mabiala parce que ndeko mabiala ba suspendé parce que a déclaré prime wana. Alors ba mon solo na biso le mikolo bande ko ya ministère ya économie bazana problème balo bakali susute bakoma ato benge na téléphone monga yamba ezate so azana musala bakoma ko banga bakoma ko sala lokola bababa na kati ba bureau na secrétariat général ya ministère économie batu batiaka bakosolo kate soko kosoli CG a suspendre yo DRH azali na pouvoir nini ya kobenga ba policier baya kobenga na muto yo aye ko senga ba droit na ye azali na droit azali agent de l'état baye ko benga na ye baye ko beta ye parce que aloba ndeko Mukoko futa biso mongo na biso na plateau na yo aledewa. Moi j'ai dénoncé cet comportement. Le traitement auto parce que baye ko beta ye za des traitements moko mais on peut pas na kata musala ba beta un agent on doit faire la réclamation parce que c'est d'abord constitutionnel nous maltraité faut à ça la réclamation mais vous étiez témoin ou vous avez eu l'information moko boy rapport de ça Ozali journaliste à Mounene ba vidéo ya ndeko mabiala etamboli partout bisope ba oyo totina jo même la présidence donc kuna na M23 azali koboma ko beta population awa pe na Kinshasa na secrétariat général du ministère économie le CG na ministre économie bazali ko beta bazali ko nyokola basali oyo esengi bazwa monsolo na bango cet argent 24 milliards bande konangai de francs de dollars de francs congolais bande konangai ba ko souffrir le lob agence ya ministère économie ba ebinenge ba ofuta ndaku na bango te ba ebinenge nini bana na bango ba ko lata te na festivité ba ebinenge nini te ba ko lia parce que ezali kaka na batumi balé ezali secrétaire général na ministre ya économie le professeur Daniel Mukoko Samba avec des théories macroéconomiques yakala aujourd'hui il a échoué lamentablement dans cet ministère on ne sait pas toko kende wapi ba traitement inhumain o ezali koleka na kati ya ministère yo population saline ba agent ya secrétaire général ya ministère économie ba salanini bazali na etumbu pour l'état congolais comme ça bango ba agent yango na lelo moya ko futa bango elite moya bazwa prime na bango o ezali na mikande elite o ezali na ba arrêté ezali arrêté Mukoko Samba yemo ka signé arrêté wana na 2025 donc yemo ka signé arrêté wana mais aujourd'hui bande ko na biso bali ko souffrir souffrance wana ya ministère économie ndeko ezali kaka bongo te oyebi biso pe na ville to wana problème en management mais tala na kati ya ville province à Kinshasa ça fait mal omoni biso souci na biso ezali soki to moni malamu bato ba ko accompagner le chef de l'état il faut to loba ezali na bato bazali na souci balala kate matin midi soir ezala na butu ko accompagner vision chère ya chef de l'état o ayana yango pour la ville province à Kinshasa tala lokola ndeko na biso Géry Dikala honorable Géry Dikala Majed avec le formé bakola la tête tombe midi azali député national bakola la tête na sous constitution afuna
bakola la te tongo midi pourquoi ezala na Kasavubu ezala na Ngiringiri ezala na Kauka d'ailleurs mikolo okutu na Kauka donc bako sala misala baka niveau je crois s'il vous plaît Green Matet on peut parler ensemble mais ko balancer moi belément mo kitola nda élément oyo apesi biso ya moi mboka gérer les kala continue encore donc ndeko gérer des kala ako sala baka niveau na Kauka mobimba ndeko gérer des kala a bétonnant Kauka mobimba lelo soko ke na force Gambela ok na Kasavubu okokende kokuta ba lampadaire na frais propre ou na ba frais propre na ye moko loko la député moi mon solo muki azwaka ako aider Kinshasa soki biso IDPS soki biso Kinois soki biso Union Sacrée soki biso ba Congolais na sangisi batu nyonso il faut to pesa mokonza mboka chance pour na ville province de Kinshasa IDPS bongisa image oyo pesa ki bandeko ya ville province ya Kinshasa mérite mieux ndeko na biso Géry Dikala Majed soki Kinshasa elingi ko bonga ya solo il faut IDPS échanger na tête ya ville oyo il faut IDPS alongwa na ba critiquo ba ko finga ye na nenga cha Daniel Bumba eza quoi ba problème kaka ba Daniel côté en économie Daniel Mukoko Samba akoboma économie côté on a Kinshasa Daniel Bumba akoboma yango biso to sengi na IDPS a corriger bien décision na ye mwana mboka Géry Dikala Majed soki a koti réellement na ville province à Kinshasa j'en suis sûr même biso na Tchangu tozangi leadership vrai même na Lukunga bazangi leadership vrai oyo akoki komema leadership ya malamu pour ville à Kinshasa kobonga mokonza mboka na volonté a ko lancer ba travaux ville à Kinshasa bénéficier na bambongo ebele bétonnement oyo Daniel Bumba a ko sala a ko zula 1 million mais tala bétonnement oyo Géry Dikala a ko sala na kati ya circonscription le pouvoir na magui na oyo misa Daniel Bumba oui il y a Bumba zali na magui mais député simple national tala musala ko sala na Kauka a bétonné ba venir nyonso na béton durable oyo mai soke eye belé na béton et continue à niveau oyo ako sala donc coup de chapeau mon mboka Géry Dikala biso tozali ba sentinelle biso problème na biso ezali to redonner image ya mandat chef de l'état ezala na basali ezala na bactère oyo ba koyi komema développement. Merci vous Daniel à Babylone, tout à la Bible, Daniel à Babylone, tu as mis Misala qui toque à Salanga de Babylone, na taille comme Daniel à Babylone, à rapport à Daniel Mouamba, Christian Moukabato, combat Daniel, c'est comme si ils allaient apporter malheur et pas à Congolais, Daniel à Babylone, Daniel à NRDC, est-ce qu'ils ont balle à la tête, ils ont balle à la tête, de toi, Daniel à Congolais, nous allons à Moukan. Daniel Mkoko Samba, au moment Christian Moukabato, comment est-ce qu'il a le ministère de l'économie, a créé des ordres qu'on appelle Daniel à niveau ya ville province ya Kinshasa mais beaucoup plus aussi dans la mboka bandeko bazazinga zinga mwana mboka Daniel Mkoko Samba soma comme Christian Moukabazo loba beaucoup ça beaucoup constater que ils ont vraiment argumenté ou avec Kokosa numéro spécial voilà bobenga biso to lukato sala émission ya biso poser une question liée à rapport aux populations bazango besoin constater so bengi biso mon école toyé et ko corrompre biso té to pesa do ba bituna à rapport aux populations basala couler pour bazango réclamer so ezali le couteau que tout koyeba mais rolinga le quand on beta masolo bandeko bazo luka ko sama la pour le chef de l'état la misala malamu to que d'abord au niveau régime boyeba que fondation Jonathan Sango à travers moi mboka Jonathan Sango azali aussi pasteur après ça la promesse que le 21 décembre 2025 aux journée moko a ko kabola babiloko pe ba membre naie na ba veuve na ba orphelin donc bandeko olo to bazaki utile ya ko participer na kati ya rendez-vous na en tout cas bo dibera que le 21 bazalaki wana ba sepeli na ba misu ba garder ba bénéficier ba moto parce qu'il y a peut-être une promesse que le 21 décembre munyoto akoleka kuna akozwa o esiri pour que bon na ba na ezala kitoko donc l'élément après c'est pas tout c'est signé mon amour Wilfried Samba c'est parti la régie. Nekolanga Congo yebake ezalaka esengo kope sa promesse pe ko réaliser yango nde ezali ultime combat ya le président ya fondation Jonathan Sangu le pasteur Jonathan Sangu Yemoko tellement que a prometaka bato le 21 décembre 2025 plus de 5000 personnes bakozala honoré po mingi ba participa ki banda e bandeli ya vula oyo na ba contribution na bango journalier de manière que ba bongisa ba bonane mabota la bango bino moko botala
Plus de 5000 personnes bandimaki présent au rendez-vous oyo pour bénéficier bien na bango ndenge kaka rendez-vous ezalaki. Abandaki nanu nako exhorter ebele abandeko oyo bazalaki awa à travers Fondation Jonathan Sangu Ministry pour mingi abetaka yango na version mobile. Nyonso oyo ezali kolakisa ke azali vraiment mosali ya Nzambe ya solo. Ebele abandeko oyo bayaki awa babandaki nanu na système ya kokumisa kolo yawe mozalisi ya likolo pe na se. Après ma louange, bondi melangaike, amatisaki nanu, les pasteurs siciliens na bango oyo ya cité de la paix, les pasteurs Serge Lukanga, yende azwaki maloba po, na kote ya paix, kolendi sabana na Nzambe, pour que baye bakotambwisama na bolingo ya nkolo yawe oyo, azali mozalisi ya likolo na se. Ebongo, tango tokomaki na deuxième partie ya événement boyebake les pasteurs Jonathan Sangu ezalaki occasion mpo na ye mpo aréaliser bapromesi oyo apesaki baveuve baorphelin na bandeko oyo baza bamembre ya fondation na ye. Abandaki nanu kopesa bandeko oyo babombisaka mike na bango pour ke bazwa bamoto ndenge kaka bozali komona bamoto oyo. Ebongo tango ekomi na tango ya kolia baloso basemul bamafuta bamakayabu basoso population babénéficiaki yango avec impact na idéologie ndenge kaka boza komona na baimage oyo. Tellement que principe ya fondation ezalaka tango ozali kobombisa misolo na epai na ye yebake ata apesi yo kolia komela to mpe bamoto soki misolo etikali ye azongisaka yango na kimia nyonso ndenge kaka bozali komona bandeko misusu mpe babénéficiaki ba-enveloppe pour ke babongisa babonane ya bana na bango. Bino moko boyoka quelques participants ndenge nini babetisaki mbonda. Naza na esengo au fil à mesure tozali kobomba mbongo na biso muke na fondation ya Jonathan Sangu muke tozali kobomba po tozwa bamoto lelo mpe ekomi jour yango tozwi bamoto na biso na esengo nde bozomona nga nazotoka boye eza kotoka ya esengo nazwi moto na nga kontaki yango donc mutu nyonso akozala na besoin asa adere mpe akozwa moto na ye. C'est possible le moment yangoyo boya bokumona c'est la réalité. Les pasteurs titulaires Serge Lukanga bakisale loboko na Nzambe tellement que asepelaki mpe na komona réalisation wana bino moko boyoka ndenge nini mpe abetisaki mbunda. Participer na eloko oyo eza te kaka po toza basali ya Nzambe. En dehors ya koza basali ya Nzambe toza bamembre effectif ya Fondation Jonathan Sangu. Soki otali na tableau bakomi communauté cité de paix Fondation Jonathan Sangu. Ba projet nyonso azosala Nzambe azosunga ye tozosunga mpe ye toza na kati. Lelo toye po toteya topesa sango na oyo pesa bango biloko akolia yo moko. Ebongo ye moko les patrons topé les présidents ya Fondation Jonathan Sangu alobate po azwa zéro. Secret ya liboso ya munene eza d'abord détermination. Détermination oyo Fondation Jonathan Sangu azana yango bino moko bomoni au-delà ya oyo tolobaki na année passée nous avions promis que tokosala boye yango bino moko parce que so tozoloba na munoko bandeko mosusu bakondima te mpe bakoyoka te tobengisaka bino moko bozala ba témoin oculaire ya ce qui s'est passé. Donc nous sommes déterminés à accompagner notre pays à travers la population. Cette année, en termes de membres au Bassadéré, nous avons enregistré 1783 membres. En termes de enregistrés comme membres. Mais en termes de investir, on a kozwa biloko na bango oyo parce que biso batu nyonso ba investir saka baza nécessairement ba membre te ko investir juste pour na ba intérêt na yo
nous avons dépassé 3400. Projet Oyo to Bakisi, Tozana Posa et Panzana, ESA, projet FJS Assurance Santé. Tozo Bongisa Yango, to Lingi Kebama, Nabiso surtout, Oyo Bazana ba problème maladie ou quoi, base de santé, soins de santé na bango libanda te, fondation Nabiso et Kokako, assurer santé na bango selon ba principe établi. La fondation Jonathan Sangu et Salami pour Nabino Nyoso, pour ça tembete, so za kutu biso to lingande ba to tembe. So do za mutu tembe, yaka omona na misu yomoko donc oko changer langage na. Nyoso oyo ndekolanga ya Congo elakisi réellement que mutu oyo azali attaché na maloba na ye akokisaka yango kaka po akotambola na loboko na nkolo. Vula oyo pe tokobanda ya 2026 ndeko ngai milegela po okota directement na système ya fondation po yo pe opréparer futur ya libota na yo. Biso mbonda ekolo tobetisi kaka mbonda. Merci beaucoup. N'allez pas retourner dans mon amboka qui t'a mon cabalingi donc tout en ce que tu as besoin de mais d'abord au tel cas élément qui a mon amboka Jonathan Sangu par rapport à tout ça mais c'est même que chef de l'État. Un petit commentaire juste à moi 10 secondes. Non, ndeko na encourager ndeko yo ndenga kosunga batubalia omoni ye quand même azu quand même likanisi ya kopesa bandeko bazu eloko kolia mais bato ministère économie bakozanga eloko kolia parce que zali na volonté ya mutu moko Daniel Mukoko Samba. Donc coup de chapeau na ndeko na biso ndenga partager biloko ebele plus de 1000 personnes 5000 personnes il a félicité et acteur et à développement oya malamu donc coup de chapeau. Merci Naye Nandenge Asungi population. Voilà, merci beaucoup la cadre toujours il y a action moko visible ba action d'aller ko sunga mboka ke liboso tout appelle moi la mboka Alino business il y a assez de là beaucoup plus amitala que non. Ba congolais ceux qui moi petit besoin to grand besoin salier ato ko si on pas batu pour me taper ça yo et ça va passer. Pour moi même somo libanda okiko ça la besoin libanda ba ko kanga o pe ba policier ba bi que ça infraction. Alors il faudrait au moins ko sunga ba congolais ba kino en particulier dans ba toilette publique. Moi, Namboka Ali, le business, il y a un partenariat dans la ville de Kinshasa, en complicité. Dans la commune de manière qui est partout, à la toilette publique. Mais tout aujourd'hui, inauguré la toilette publique, moi qui toko, dans la commune, il y a beaucoup plus de qui les pêcheurs, il y a qui toquent avec un partenariat de juste dans l'inauguration, c'est parti, dans l'élément qui toque signé Christian Moucheki. Un message est toujours accompagné. Vision chère, il y a le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers Kin Ezako Bonga Oyo Ezako Kumbamela na yemboko le gouverneur Daniel Lubaki Ezabongo mwana mboka Alino business Oyo bozali komona na ba image Oyo bondi melangai keye ami pesa na ye na cadre ya koluka ko embellir environnement ya ville province ya Kinshasa à travers la toilette publique Oyo a comme côté yango partout. Mokolo ya lelo samedi le 20 décembre 2025 ezalaki occasion pour naye ya ko inaugurer mo bangela toilette publique Oyo ate awala kikole pêcheur la commune en Selepo na ko sunga population Oyo baeba ko sala ba besoin na bango avec impact na idéologie. Bino moko botala toilette kitoko bakano kitoko neti kaka ozaliko kenezele ya lola et surtout que kokota bisika ya boye esengaka ezala environnement mo kitoko ezala propre po yo pe osala ba besoin na yo avec impact la idéologie tellement que ezalaki journée moko inaugurale tomonaki présence ya ministre provincial ya mine et hydrocarbures mwana mboka Timakinda Jackson Yende ayaki wana pour que a inauguré yango avec impact na idéologie. C'est là, c'est pour mettre Timakinda. La fraîcheur. Moi, mon pote. Ministre Moussouni. Akati Ribaki Toko, Abaki P20. Awa elgi kolobaki toilette Oyo et comme nango opérationnel donc population Oyo ba message ko keleki ko le pêcheur yebake makambo ya kosala zongoli nene to pe zongoli kela ebale abu pia ministre provincial akotaki yemoko asali visite ba installation en tout cas asepeli yango kitoko na musala Oyo mwana mboka Alino business azali kosala na suka ya masolo bino moko boyo kaneli mbonda ibetamaki
lokumu ya tout parce que banda libongo et banda ya kikole aucun jamais batikala komona toilette ya bouille comme salami nzambe apambola mwana na ndenge kusali musala ya bouille musala ne poussana parce que a continuer ko sala misala ya malunga na kata capitale ya Kinshasa to sepeli na ndenge bateli biso toilette publique olie to sumbaka na bapoto bwaka na mai eza mabe ezopesa bainfection na bamai wana oyo tozozwa lisusu tosalela yango lisusu eza mabe lokola bateli biso toilette publique tosepeli makasi na kati ya mboka na biso naza na esengo makasi ana kingola tozalaka na esika kosomba te lelo tozwa esengo ya kosomba na kingola olie bato basalaka baposa na bango na basima ya bandako na babidon ezokomisa bisika tovandi boso tozobota pesa bamaladi mais quand même tosali oyo po ça fait pratiquement bane na bambula awa na pora kikola bato bazala na esika te ya propre boye mpona koya kosala babesoin donc nakuti quand même mwa kokoso ezali mpo moto moko azali na mopanzi place efalaki basala ezala mwa monene ne empêché mais tozali kotrouver solution nango mwa na lombango po ete bayesa yango lisusu mwa monene de sorte que na kati ya port na biso ya kikole baye nyonso bayaka awa bautilisaka port oyo bazala na esika oyo bakoki koya kose soulager nyonso oyo ezali toujours na vision ya son excellence monsieur le gouverneur Daniel Bumba Lubaki pa baye Kinshasa ezobonga Kinshasa ekobonga bobele na olalela muki te eza babiloko ya boye ezokoma moko awa esalami nde ntango ekomi ebele nde ekobongisa Kinshasa ndenge expression oyo tolobaka na français Rome ne s'est pas construit en un jour. Soki lelo nga alino business na koti na kati ya port ya Kikole pour kusala babisala oyo eza grâce ya ministre pour alingi pour accompagner toujours gouverneur que Kinshasa ebonga Kinshasa engenga yango moni babike union fait la force ndenge ministre abenga kinga alobike no alino par rapport na musala oyo salaka na bakabotali ba toilette publique pour l'intérêt général ya population il faut okita na port ya Kikole de monaki na epe na tani na batenacier et to luki to fandi to sali ba misala oyo no moni pona ko accompagner mon konjela biso ke no azala toujours fort pour Kinshasa bonga biso nyonso to accompagner bango partout to sa misala to ba ke gouverneur besoin za ke Kinshasa ebonga do biso nyonso to accompagner na pesi mingi na merci mingi na excellence ndenga zuta na ye aye komona musala oyo ye moko apesa biso to sala ngo ndengo moni ezomona na awa na pesi kaka lungonya na ye a continuer toujours ko aider biso ba jeune pour to continuer que Kinshasa la biso tanini ebonga. En tout cas alino business misala o ozali kosala po nako embellir environnement ville province ya Kinshasa kinwa nyonso en particulier en tout cas andimio biso pembo na ekolo to fulio kaka mokako soit pe to betisika kambonda. Voilà, merci beaucoup à Alino Business. Mais ça la bonne idée, parce que c'est les Congolais à côté au bain. Parce que tant que Congo Kobonga, Kinshasa est Kobonga, par non par un bâton magique, mais à travers Mistral. Bon, moi que c'est mon cabot, comment tu me dis secondes rapport. Non, ngana kosenga na justice ya mboka na biso ba meka kosala bosembo pour na problème ya ndeko Alino Business na dossier na marché de la liberté. Ndeko Alino Business a bongisa. Je suis notable de Tchango, nous avons Masina. Ndekoli Alino Business a bongisa balatre nyon surtout ezali à marché de la liberté. Ah bon? Ces contrats ezala qui signent na marché de la liberté, mais aujourd'hui ndeko ça fait 2 ans ndeko Alino Business ba bengana na marché de la liberté. Donc ce qui est l'état congolais bakoki kozongisa artère ya développement bo ndeko Alino Business oya ko sala ba latrine e ko sunga population na ba place o l'état koki ko sala te mais ya d'abord na mosolo na ye asali yango il faut pe ba meka kozongisela ye na baba kozongisa ye na ba droit na ye na ba latrine oyo abongisa ya marché de la liberté. Donc azali le seul ngai personnellement na yebaka dossier wana malamuté mais na yebi que le long de Alino Business il ne bénéficie rien na mbongo abimisa plus de 15 000 $ pour na ko bongisa pour na ko réfectionner biloko ya marché de la liberté. Donc
coup de chapeau na lino business na ko senga vraiment na l'état bazong saye na ba droit na marché de la liberté. Voilà, merci beaucoup l'état congolais la modelinga Congo, le ba malin pour la Congo pe sala malin pour la Congo. So ba de commencer monsieur malin pour dire bango to kele encore à la régie to parce que élément to considérer ba chef coutumier bazala banganga bala bandoki mais il y a un chef coutumier na yebi, il Azali Pasteur, c'est chef Fiston et Babi Maïndombe. À ça fait l'église de Mounene, l'église la mère de l'Éternel, les alliés beaucoup plus c'est la commune en Célé, dans le quartier Passa, dans la terre jaune. Terre jaune pas ça, pas ça. La terre jaune kuna. Donc une église là, et c'est un système qui non mon dimission ko c'est mais parce que kabo était à imposer kaba d'imiter, mais il beaucoup plus il y a kabo là quand il le bazar de père bandim pour que ba mounene dans Zambie. Pays na bolingone asunga kaba ndimi ba l'église là, so ça un problème, peut-être mon bon on est quoi, ou mon bon on est zaté, tout ça aux possibilité on ça mon bon on est à couper ça aux la poche na et ça to ka passer za no yo pesa ngai, mais c'est la côté. Donc on a bien Zambie à salaka gauche dans Zambie ça au pesi, il est pas pesi. Dans Zambie vraiment ya malunga Zambie à solo. Ton élément au signé Benjamin Kelunga et on après c'est parti la régie. Azala kanaye mosali ya nzambe ya solo oyo kolo nzambe apakola mafuta po a servir la population naye avec impact na idéologie. Yenani les pasteurs, chefs coutumiers, Fiston et Babi Maïndombe oyo boza komona bondi melangaike na église naye babengi la main de l'Éternel chaque dimanche a mesala kosala makambo ya nkamwa oyo eningisaka lola pe banzelu na basantu nyonso bayokaka nkembo po na bolingo na ye. Mokolo ya dimanche le 21 décembre 2025 ezalaki opesi mbwambwa aboyi bino moko botala bandimi bayaki ebele kaka ndenge bamesala koya parce que bayebi ke awa liloba ya nzambe epesamaka ya solo. Babandaki na ba louange, ba cantique, nyonso esalemaki avec impact na idéologie. Liloba ya nzambe pe eloba makate eloba mikitoko eteyami bato basepeli alléluia kembo na Yahweh. Et bongo tango ye moko les pasteurs, les chefs coutumiers Fiston et Babi Maïndombe alekaki liboso bondi melangaike na motema na ya bolingo na motema na ya mawa na muke o nzambe apesaka ye a contribuer kango pour que peuple congolais topé bandeko oyo bayaka na église na ye bazwa atandambu de manière que bango pe baye bako vivre kitoko na mabota na bango akabelaki bandeko oyo bozali komona moi ba fond de démarrage pour que bango pe babakisa muke o bazala ngo de manière que balelaka te me bazala beni abondamment ndenge kaka liloba nzambe ezali koloba kabola oyo ozala yango na baye bazangi bino moko boyoka ndenge nini mbonda ebetamaki. Papa fisi mote ilako ba fisi azoloba oyo azosala mpona biso ekontinue tikina na suka yenda kambaka biso yalokotaka baveve yaza mobali ya baveve azolesa baveve azolatisa baveve napesi ye merci na nyonso azosala bisika azolongola ekopa mbula na mbula alesaka biso mikakatano ezala te satana amona ye te mosala na ye ekende liboso mutu moko amona ye te ekuruge ya yesu etambola na papa fils napesi ye merci. Église la main de l'Éternel vraiment tobengisi na moto nyonso to aza na posa ave na biso le 24 tosambela mpe mpona mboka tosambela mpe mpona mokonzi po azokamba biso na kosepela na présence no soki namoni yo wapi place papa fisi asangisaka commune mobimba ya Sele nde tosanganaka awa na Benikika numéro 5 na commune ya Sele quartier terre jaune vraiment eloko na linga na yebiso kaka ndeko oyo bengami yaka na lombango na pesi yo Deutéronome chapitre 8 verset 2 place nini oyo nzambe azoyebisa na peuple ya Israel tokanisa mosika oyo nzambe awuti na biso na désert na kati na eshobe na 40 ans vraiment esengeli totonda nzambe mokolo na biso nyonso ekozala ambiance moko malamu vraiment biloko ya boye tokosenga kaka na basala ya nzambe ebele bo ambwate bapa ya le pasteur Fiston et Babi Maïndombe oyo aza chef coutumier bino moko botala awa na église na ye ezalaka te likambo o seme pesa kabela te
awa nde soki oye dimelanga ke Nzambe pe akokabela yo à travers misala kitoko oyo le pasteur Fiston Ebabi Mai Ndombe aza kosala biso mbonda ekolo biloko aboye tofuli ye kaka mokako swa pe tobetisi kaka mbonda. Merci beaucoup là élément kitoko ya mwana mboka écrit ma tête dans la niveau réalisation kuna bolandi comment est-ce que le chef Fiston Ebabi Mai Ndombe ata ko sala bourlak sa bolingo ningo le bazembe le bike non pesa molinga puisque molinga pe azwa esengo ndenge Nzambe azali kolinga ndeko langa na tungi pendant juste 10 secondes kota là un chef coutumier aza pasteur dans l'église naie azoko ndima ke asungame bandimi oye bazangi pour que bandimi va se renoncer à business là-bas moi avec ça. Bon, c'est normal les période de festivité au moni même pas musulman période yo. Donc il y a ça chaque fois depuis kala. Bon, ngana moni pour la période de festivité na encourager na féliciter et au moni pas musulman ba sala rango c'est quelque chose à féliciter. Na ba pasteur donc la niveau religion. Na ba pasteur oui au moni oui christianisme non biso église catholique biso totonga be école poto tanga mais un pasteur azoko accompagner ba petite et moyenne entreprise. Oh l'état ko sala mais il a accompagné bango il a félicité. Il a félicité. Oui, Azali ko accompagner l'état. Donc il a félicité coup de chapeau à lui. Voilà. Merci beaucoup na bolinga voilà pesa mwana mwa Christian Mukaba maloba ya suka na bolinga d'abord to betali solo moko muke. Qu'est-ce qui se passe dans le groupement Bouma? Y a-t-il un conflit ou pas? Groupement Bouma, c'est comme si le Oba de Sabarata Kinshasa awa ezali causé par des faux chefs coutumiers. Tandis qu'il y a des vrais famille bakiko pona pe famille pona mais l'état congolais a contaminé le domaine voilà pour que Andi Makaba avale ba faux chef coutumier. Alors on a groupe Bouma na qualifié que oza faux oza vrai mais dis-moi dans la participation participer à la conférence de presse où la famille la groupe Bouma va désigner moi mboka le chef Patrick Ibolo Muke comme chef du groupe Bouma. Alors il y a de l'autre côté aussi moi mboka Nene Maya Sipe yebe a réclamé que yende azali chef du groupement Bouma. Par là maintenant il y a confusion. Qui est le vrai et qui est le faux? Maintenant, on a dit que tu as la régie. Tu as la conférence de presse. Chef du clan, Papa Edo, Yemoko a désigné Patrick Molone Mouké comme chef du groupement Bouma. Ce qui est l'élément où ça le passe, il dit que les voilà. Bengabiso pour que vous témoignez réellement que bah constitue le bien solo en rapport à l'élément où vous avez signé moi Mboka Benjamin Kilunga et Christian Moucheke. C'est parti la régie. Kombolanga Lukutu Mayasi mwana mama Kusu naza mwana kati ya famille Nangazi Congo clan Nangazi Congo liboso na ngina répondre nan par rapport ya maloba ya Nene Mayasi wa bengi chef du clan ya Bouma et donc futa dia kwaku boy ya tata na ye bon eza par rapport yelobeli na ye eza déjà njiri na kati ya famille na biso to monyango donc eza longwa mutu moko boye oyo akomo créer ba biloko moko boye parce que chef du clan chef don futa akoki kozala boye ya tata na ena ndeni parce que chef du clan yenda tambolele bakoko na biso ya kala ba descenda oyo ya Bouma o vraiment bakolo Bouma chef du clan na biso yenda tambolele na bango soki bazalaki esika moko na tata na parce que ayebaki pouvoir na biso eza pa na bango bazo bouleverser pouvoir na biso. Malheureusement yango chef Edo azalaki na papa na bango mais akomaki kabinani mwana musala bien boyi na bango na matière nini na ndenge nini ko chef Edo yenda za chef du clan ya Mabela Bouma papa na ye azalaki ngola kapita papa na yenda azalaki ngola kapita akate Mabela Bouma bazali ba famille oyo bayaka koya bauti Congo central bayo ko bala na famille Renya babali koko na nga bwanga oyo abotaki mama na nga Kusu bango bazalo ko ya ba beau fils na kati ya Mabele ya Bouma bazalo ko ba Mario bayako bala ko bala so chef Edo ko mama na musala na ndeni donc wana eza Nene Mayasi abuka lokuta na ye par rapport à kobenga chef du clan azali boya tata na jamais chef du clan azali boya tata na te yende azali moko aza mokonzi ya kati ya Bouma wana ezali lokuta ndi abuka lokuta na ye pas joya ko lobela ke o nani jugement oyo esalama et pas kokondola Koko na biso na groupement Mikondo o biso moko to fondango papa to ko fonde jugement est-ce ba signature eza wana ya banzozi mabidi
À l'époque, ça la jugement et pas Kokondola. Jugement salama na moi makasi. Kokondola zawana ba juge bazawana, bazotuna ba mituna, bazokoma. Même yemoko oyo azalelo honorable na biso André Monta. Azalaki on comme greffier andoko okoma. So biso to kobuka lokuta to conseil tata na ye. Balobango na français, la parole savant les épices célestes. Donc oyo salama na kati ya résidence ya Kokondola mabela. To kobuka lokuta biso moto ko fonder. To fonder on ndenge nini parce que ba signature ya ba juge zawana. To fonder on ndenge. Jugement coutume sala même pas koko matellement de salama. Te o salama sous pas Kokondola. So to fonder on likamuni. Ça ba mikande zali. To fonder on a marque. Bon, ba propos nene maesi o azobimisa. Toujours pas na ngai. Na mona ngo eza ba propos eza ya isipateka o ya bimisa. Po makamtu ngiyan soro ya lobela ga lokuta. Mabele abuma eza ya clan Nangazi Congo ezo représenter na matriarcat nena za patriarcat et puis patriarcat na ye baza batu bayaki koya na buma ye na chef du clan na botama liboso ya botami na buma abotami na miso chef du clan ese ye na chef Fredo baza ajini ya botami so na 1962 chef Fredo za soki mwana na 1946 nana olakisa muninga nzela ya za muto abotami na miso chef Fredo abotami na kata mabele abuma asa batu bayaki koya babali bongo so bobali na kata famille na ex ba bien famille comme ya bino te puis za makamba pouvoir continuer bobali ko bala baza na kati mo te na mabela bu to bandango lelo te pona osala moi nde to koma osala mo ko lobaka na kati ba groupe na ndenge bandeko na biso ba journaliste ba fongola ba groupe eza makambe bandi lelo te depuis ba président munjana bazalaka to sala tango ya zolo ba makambo bimi député na kati ya mabela boma obemeli député ndeni basali commission ya CCX na Likole poto samba na ye ba préparation ya kosamba elingi banda to ya mukolo to samba oyo nene muto tozana ye na conflit bakete na kati ya ba juge abanda kosambisa bakota ba bikanda commission na baboya yango so na manière nini bena film nini oyo akenda ko bima député na ye bimaki na ba association na bango bazaki batu ya PPRD babimisa bambongo na bango nde bakenda kopesa c'est salamata na yoka biso eloko mwa lobaki asamba na chef Fredo na de commission sama la Likole longa ala tsabiso jugement wa longa la chef Fredo commission ne salamata ba mikande kota commission ne katana re salamata ezaka nile salamata siko na majini ya genda ba député parce que tozali na conflit so to boya arrêté wana o ya zobeta tango wana ebimi na kombo ya clan na biso Nangazi Congo eza toujours na avantage na biso biso to telema nde ye moto aza na qualité na kati ya mabela boma te aza moto ya Congo central akozwa bokonzi na Congo central arrêté dans problème te eza na avantage na biso eza na mabele na biso demarche esalami na kati ya arrêté wana eza mbongo ya mabele na biso. Merci moto lokwa nene wana koloba na nga te parce nene abotami na 62 ngana botami na 46 nana kopesa moninga mayele na mwana 46 na mwana 62 nana kopesa moninga mayele mokolo nani alors mbotama ya nene zabu tata na ye ndenge ndeke na nga lobi koko na biso ngundio ayaki na bato mine koko na ye Mungwa Gaston Manjefu Arma epi Modisi Muturi balandaki koko na nga ngundio awa na Nangazi Congo azalaki kwa marie abali mwasi ya kovanda epi nene wana mbotama na ye na miso na nga abotamaki na 4h du matin eloko esalaki mabe batata na ye ntango mama na nga koko tata na ye akufi tata ya nene abombi biloko ya mama na nga mama ntango aye po akunda tata na ye babombi biloko wana me nene loko aza wana tata na ye aza Ngombizi Congo mama na ye aza Mbamakalunga bakutaki mbolu kinta nga na kozala boyo ya tata na ye te na leri tata na ye abukanaki lokolo ntango koko na nga akufi bajuge bayaki balobi te ngundio azalaka pita mfuta lokola na nakoli te chef de clan nkolo ya clan na ye eza mfuta
bavanda na tata na ye nani Ngundio Germain bavanda place moko lero wana ngai pe na sima na nga nazalaki na banoko te nazalaki na bato nga kaka na mama na nga pe azalaka jeune fille nanu kuta botaka te to tozalaki ndenge tozali boye na baa baleki na nga balia bakoka eloko moko te moni biloko oyo koko na biso mayita tika pa monankasi na ye bwanga bango babombi mama ntango osenga biloko yo mwana mwasi okende biloko yango oki ndenge ezalaki biloko yango yo ozosenga yo mwana mwasi okende yango na libala na libota na nga oyo aleki nga ata te nga naza chef du clan oyo nkusu atika oyo manzefu atika oyo ngundio Antoine atika ngai nde po lero wana bamonaki ke na qualité yongu ndio zalaka pita futa zala sobika bango moko ba juge ba pesa makambo wana mutazi alingati mabe bokilo na biso dumanta tata ya manjefu tata manjefu po abalaka mwana ya ngundio alingi a tripoter ba juge biso babino clan ya nanga mwana mankufu ye wana ye nani nene tangu tata na ye kokufa akangi lopango bato bakota te tongo etana boye totala nene na bilamba bokonzi nani atelisaki esiki bokonzi basala ndenge wana kila na ngai naboti mwana muloni ayi kobotama tata muloni moto abuma oki mukenga mpama moto abuma naza na droit ya kopesa mwana nga bokonzi mwana telema Combien ça? à partir à l'élo à partir à l'élo la pression pouvoir la moto à population la pression pouvoir ngai ba koko ba lobaki ba koko ba lobi nga muloni mutu mususu kaka muloni mutu akosimba nga kina olibwana nga lakini baregre makasi na biloko ya lobi moloni aza mutu akimbatieke aye kozwa pouvoir awa nzambe mpe bakoko basali grâce basake mission moko boye alobi moloni aza na droit ya kozwa pouvoir ya buma nasi na bajournaliste aza témoin akufi na motenga nakufi te ayebi mission basalaki na ye mais koma lelo koma alobi moloni autiki mbatieke akozwa pouvoir nga nazali vwe mwana buma o aza makasi aobunisa neya nazali vrai mwana ya buma poko na nga kombo na ye mbalanzo oyo aboti tata na ngai muke ngapama oyo mwana liboso ya libumu ya mankusu yaya na bango poko na nga donc ayoka veme miso bien place nini moloni abimeli na buma donc poko na nga mbalanzo nde yaya ya mankusu tuko yebisanga na droite naza na droit bena na droite ok ya liboso yango wana ya mibale ngai na kozwa pouvoir par force te batata na ngai na condition papa leki naza maladi ya mbula ebele babi jamais tokotika mboka boye mwana zwa nanu ok na pouvoir ya tata na yo ti nzambe kosala telema mais pour le moment yosala nini zala groupement buma nasengi yango na makasi te batata nde basali nini bapesi nga nanga même à bureau c'est côté au kamwa va signer pour ces 60 personnes 60 personnes on va signer PV nanga ceux qui va linga inga te va signer PV 60 personnes boye bisaye biso almona te mikondo de tinga na bunsa été mikondo tinga na bunsa été na mikondo naza na droit na buma pe naza na droit batata nanga nde ba pesi ngai eze loko na biso yango toko protéger eloko na biso altia komo ata mikono te ona likamba arrêté biso toko bunza arrêté te lobi tata na ndenga lobi arrêté za mbongo ya buma nde keneke pesi kuna arrêté kombo bima donc biso tozalaka na arrêté wana yende muta kolongwa mais arrêté tikali ya biso
donc yango la lobby nakopesa message nyonso na batata nanga bapesi nga pouvoir na bana nkasi na batata mwasi bazala nsima na ngai tokobunda licho na batata nanga partout oyo nga na kozala batata nanga bakozala tokobunda licho tosombi mutu te bavanja oyo nyonso mabota awa mopaya aza te meme ye moko mpe ayebi bato bafai na nsima na nga bafai na buma babotami na buma bakoli na buma donc awa tosombi mutu alibanda te aya totonisa bato boye te oyebi bango mpe ngai na oremeseka bapapa na ngai kimokonzi bapesi ngai bapesa nga mpe force nalobi yango moyibi ata ayibi ne me eza na jour moko na 9 jours yango moni akolela na ba TV baye na ye babundisa nga ayebi ye montina kolela bon tocha mangenge soka lobeza ya buma bongo naza nani yatu abuma soza mikondo nga naza nani yatu pe ya mikondo nyonso za mboka na nga donc ye pafo aloba makambo mususu bato bako déclarer buma bakolo nango bazali o bako déclarer mangenge so abiza ya buma ngape naza ya droit buma soki eza ya mikondo ngape naza ya droit nani ya mikondo merci yoko donc tango za mutu akoganga bia ya bengana nga yo mona ndenga black ayebi pourquoi koloba soki ayebaki nga ta koloba bongo te ayebi ngai na kobundisa ye na ndenge ya bakoko na nga kusi bakolo eloko na kobundisa te na ndenge tobeta na mamduki te na ndenge bakoko na nga nde bamema nga ndenge na kotambusa mboka na ngai okomi te nakomi za chef groupement buma baprojet zali tozala bachef oyo te koteka mabele même so oke na mboka naza na ndako te tosala bekole tosala bilanga tosala bohôpital baprojet nga zango na buma yango wana même nga moko na kosala ekole na buma be ndako na kotonga na buma mpe naza na ndako na bapesa na famille na nga baoyo nyonso bafo bayoka na mosika baya nga aza mwana na bango nakopesa na batata bakolo kimokonzi puse kimokonzi na wolele yango te bakolo eloko nga aza na nga lokola mutu bapesi nga simba eloko ya libota na bakolo nango basala nini bazali batata bango nyonso baya tosangana tobundela eloko na biso oyo depuis bakoko na nga mankusu atiki yango koko na nga mbalanto atiki yango ezonga na kati ya maboko ya clan na biso oyo chef de clan à partir de l'homme so buma muta kosa bino te chef de clan na chef de clan yeyo de futa nda apesa du pouvoir na buma à part ye muta be pouvoir na buma asa susuke to na chef de clan moko na buma yeyo de futa oya groupe oya pesi ngai a signé mukanda libota na nyonso basala nini ba signé à part ye mususu azali te Voilà, merci. Tout ça, journaliste, tout ça, au milieu du village. Dans un journaliste, il y a un touté dans le langue clair. Ni à gauche, ni à droite. Dans un au milieu du village. Nathalie ici, comment est-ce que déclaration, il y a chef Liclon et Moko. Ce qui va être chef, il y a solo, tu as le kouta, il y a un Oyebi. Mais selon tu l'as dit, conférence de presse, tu l'as dit, déclaration Bandeko, je crois qu'on s'est convaincu et pas na ok, Azali Kolba, il y a beau solo. Ce qui est bon que c'est beau solo, ko fingate Kolba Biloba le batte, benga sur ba numéro wana, to ko attend ko solo na yope, même Kabera qui était pas là pour que autant c'est réellement que balobi a solo, tu as le coup. Mais ce qui est important c'est rani. La gouvernement la biso, beaucoup plus vite pour faire ça ça. To ko takate comme ba de ma famille, kutimi ya ba kutimi ba dinga. To inga que famille moko abimisa chef a présenté bino et que bo zwango bo tsango en application. Moi mo Christian Mukaba, to ko mo ki vraiment la souka malgré ba kamolo bese belé ngo ta caméra wala. Tobili kama mwana mboka Daniel Mukoko Samba oti ko attaquer yango facilement. Obi peli kama Daniel Bumba ozango à la volée. Alors s'il faut clôturer en rapport il y a traitement au ya bandoko sama niveau ya ministère ya économie. Tozana tanga ba feti. Le bandoko ko pesa bango pour que bandeko wana bazala motiver ko ebake maye oba ezo ko lekala kuna ezali la matu ya chef de l'état. Ndeko dewa tala yo moko ba image na tindeli yo na ebite soki na réalisation na ba ko chango tala ndenge ba ko beta mutu agent ya l'état. Aye ko senga aye ko solo na secrétaire général pour atuna secrétaire général dépôt. Est-ce que réclamation va sala ke zalaka
individuelle ou collective? Papa ezali réclamation ya basali union surtout na ministère ya économie ezali réclamation collective. Mais le mal ezalini syndicat ya ministère ya économie balobaka le côté yo déjà mona syndicat nini na ministère moko X to Y syndicat tambola na mutu kaloko la ministre. C'est corrigé. Déjà mona syndicat ya ministère ata ya finance atambola na mutu kaloko la ministre. Déjà mona syndicat ya ministère moko boye atonga bandaku ba immeuble ba 12 niveaux. Non, le problème est que nos syndicats doivent travailler pour l'intérêt ya ba gens. Mais ezali pas si na ministère de l'économie oyo population a ko vivre oyo basali ya ministère de l'économie ba ko vivre ezali enfer ezali liwana bango donc ndeko mukoko samba azali ko boma basali na nzala oyo bazali ko senga lifuti na bango oyo ezali na mikanda oyo yemoko asinya pona ko pesa bango prime na bango ekomi problème soki olobi bakangi soki olobi suspendu soki olobi babeti bref ezali que biso ba communicateur biso ba tolingaka chef de l'état. Le chef de l'État est au courant de ça. Le chef de l'État a yebi que nengeni ndeko mukoko samba akonyoko la basali. To sengi na secrétaire général. Mais ka ko rectifier ba décision na yo o ezali yatina te ya ko sanctionner batu o ba ko senga ba droit na bon. Nous sommes dans un état de droit. Population zali na droit ya ko senga o esengi asenga. Voilà. To senga ska ba ndeko ya ministère économie. Bandeko basa epalanga ba mukoko samba ou bandeko basa ba réclamation wana. Numéro de la version à solo. Voilà, maintenant nous sommes arrivés au terme de cette belle et grande émission par excellence avec mon amour Christian Moukaba qui je remercie la participation dans cette émission où il a dit qu'il y a eu le baiser belé mais je crois lobby dans la besoin de sur le plateau où souhaiter qu'on permette tout soit présent une heure du temps tout sur la où tel va comporter mais autorité beaucoup la mission. Merci beaucoup Alain Dewa na souhaité kaka heureuse et joyeux Noël à mon fils Larousse Moukaba Moussenga Ndoui à maman Germaine Moussenga. Joyeux Noël bien avant, joyeux Noël et bonne année à vous. Voilà, joyeux Noël à Balabiso, P, bonne année malable à Bino, Congolais partout, Bozali, à l'aide de la présentation. Merci à Wilfried Samba, merci à Christian Moucheke, merci à Igrid Mateta, merci à Benjamin Kilunga. On se retrouve prochainement à l'édition de Sikasso, je vous aime beaucoup plus. Allez, beta bonda, bonda ekolo, mwana mama. Allez, bewa, kakaka, mwana mama. Allez, bewa, kakaka, mwana papa. Allez, beta bonda, bonda ekolo, mwana mama. Allez, beta bonda, bonda ekolo, mwana mama. Imuno kibeni fumu senga dia fulama ya loma peva longo mumeni meni umugila ya tambula yo ya 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 tanga todo di famba meneka ya tanga